Mbote na bino baike na bandiete bozali ebele bomesana kolanda oya bino Mag FM. Lelo nasali na esengo ya kopesela bino yango. Tofongoli basangwa mokolo lelo pona kotelisa bino ete mwana mboka don dédié Molenge wazali bongo cadre ya FCC ADT ayibi bongo na kopesa position na ye na Itali sortie officielle ya Union Sacrée où ezali prévu le 29 avril ya année oyo. Kokelama ya lingomba ya Union Sacrée eza makanisi ya mutu moko nde azwaki abengi batu baya tout autour nde ba acteur politique bayaki tout autour. Donc nalobaki awa eza fait privé et donc bako balisa ngote et comme a fait moronet on dirait public ba engagé institution nyonso ya mboka na biso tout monde a président ya Sénat, tout le monde a président de l'Assemblée nationale, tout le monde a premier ministre, et na habité surtout tout le monde a président de la République. Et ça est le ya soni ou tout le monde a nambo na biso. Tokitina limité pour total Sabino Lolenge nini direction moi pour na colonel ezali na itamoko ya malamu te yango et lobisi baike. Tozwami na limité 17e rue industrielle Bisikanini na direction mwepu na colonel kuna nzela ezali ya kobeba na ndenga kosakana te po circulation est comme vraiment très difficile pour na mituka ba wewa kutu koloba te nde na yango bayike bazwami ndinga balobi boye na micro ya Mag FM. Ebike nzela oyo eza nzela munene po ezosala fierté ya quartier Ndanu tozalaka na deux avenues principales, avenue Mwepu et Colonel. Concernant ces deux avenues, ezana mabongisi yake babongisa avenue oyo Mwepu na Colonel. En fait chef de l'état pe ayaka mopanzi oyo pona ko bongisa apesa ordre ke babongisa nzela oyo. Problème c'est quoi koto tozalaka pe na molobelité oyo ko réveiller makanisi ya mokonzi mboka pona ko bongisa nzela oyo. Mais ezalaka soki maya njili etondi maya ezokota na balabala bato ba nzeleza inonde moyen bato batamboleza te mais soki ke moi mikolo eleki mbule betite nzeleza nango très bien mais mikaratano toza nango koto ezalaka ke soki mbule beti nzeleza ya kubeba mais tozosenga na bakonzi mboka bayeba na ko bongisela biso nzela oyo. Tosengi kaka na bakonzi déjà lolenge bazali kosala misala ya ko réhabiliter pe kotonga ba nouvelle route na ville province ya Kinshasa pe na Congo mobimba babwaka pe lisu na bango koto na limité e kosala eloko soki babongiseli bango banzela oyo. Na misala ya botongi nzela bosimba ete na monga fula kuna misala ya botongi route kimwenza yango ezali kokende se na malembe pe baike bazangaki ya koloba te babendi bakonzi matoi bayi babongo na kolandela likambo. Route kimwenza na commune ya Mongafula ezali na itamoko ya malonga te uta société moko de la place ezosala misala awa kasi misala yango ezali satisfaisant te nde na yango bayike oyo bafani ndinga balobi boye na micro ya Mag FM. Nzela bazosalela biso bien babandaki bien na dernière minute tomoni ke bakati na bango ti tokomo otuna bango ebongo nzela ngo bandi bien bokati boendeke nini ote mbongo bapesaki biso yango te biso ko tobande musala na bambongo na biso nde tosali musala siko tokataki boye po bapesa biso mbongo toyokai bapesaki mbongo me ekoki te balingi bazwa mbongo nyonso sima babandi musala yango monaki batiki nano misala boye na kotia depuis 1991 tosufra kaka likama nzela ata iloka kulia soki utata ba Congo to bandundu ekokotela biso awa ndengini ifuka ke ndiko sombe loko na rompenga ba na matadi kibala alors que biso awa pe tozabat ebele nombreux mais par manque de route moi tozailuka kulia ezati bon makadamu na basali esilité ba déposer misala et tout d'abord l'année passée en 2022 biso tozaki ba sinistre la nuit du 12 décembre 13 décembre ndenge nzela ne 4 nga matariki ba la route nationale numéro 1
bino bo s'intéresse que na bongsan ba konso na bongsan sana rapidement mais biso koto to saki ba sinistre to mataki na ba égyptien na ba travail sur ba monaki ba kitaki na siko na ba kina filmer ba image soit disant ba ko soutenir biso jusqu'aujourd'hui ba zo ba liste ba kenda de sanction inconnue. Tokosenga na bakonzi oyo bazali kopesa bongo ba marché na ba société oyo balandelaka bango po boye eza normal te komona ke botongi ya nzela ekomi bongo ko pénaliser baike na makambo mususu oyo esengelaki basala. Na Kinshasa bosimba ete malewa esungaka batu ya misala. Malewa pende sunga population sa malewa ma mingi ndenge zaboye to batu mingi bayaka misala jamais ba ke 16 na ndako ko baya 12 ba mi repo baye bale malewa ko bata monti ba ke na bandako ba 17 rana ba ke kozonga la bandako na bon balia malewa sunga penda bien pa propriété po ezala esiko zali po bongisa po kila pe alia azala bien polo dia ya ezaka so teka ka soin bon bazala mwanda ko bata ma biso to na ba parasolaire. Mais ce côté la propriété et Rosanna et là on a reproché Batomalewa place bazoteka va tsaka moi propre banzungu na bango za propre comme si to kenda to mona ka nzungi mwindu donc faut respecter poto wana banzungu omoni na malewa ozana bantu mususu bazalaka na ndako na bango te ba mususu baliaka na nzela tango bazo sala malewa akoya akoti na malewa alie akei na ndako alali na ye esunga bato makasi na kende eza na ba mususu ba respecter yango ba mususu bazo respecter yango te parce que omoni na malewa tango bazo sala ba biloko tozolia na ba fufu vokocha yango na ba sani ozi mufiniki ofinini yango siko ba mususu bazotika yango polele banzinze zoya ezokota na ba biloko bato bazolia. Différence ya malewa na restaurant nyonso wana eza kana bakombo yango moko si eza na différence te l'essentiel est que kopesa bango ba conseiller bango ba wana ko protéger ba biloko bato bazolia. Oui, eze sunga makasi, eze sunga vraiment makasi. Parce que koto eza mingi ba société hein. Dans 12 heures, ba yaka penza ba pusanaka, bazozwa biloko, mususu bazolia na kati, mususu baokena ba porter. Oui, koto kokota même place to lambelaka, malgré tout la kaka, place to za espace eza nango mukie mais to respectera parce que to lamba biloko ya chaud. Baliaka pe biloko ya chaud. Bon, malewa ozomona ke alambi déjà biloko atie bazolambaka abona bafufu na balabala. Mais soko koti na kati restaurant naza mpe na bapareil na ba friteuse na réchaud à gaz na ba chauffondise ozo mutasengi alia na sala biloko ya chaud ndeti makemba so ozo makemba na kalinga ngoka ya chaud frites na didi ya batu ya moto na pesa ya malili te. Bon, condition na mingi na mama lewe eloko na ko reprocher mingi bat baoye bate. Ba mama lewe akozala même biloko elalaki. Akoluka bandela susu kolamba ngo. Tango kolamba ngo mutakolia eke ko déranger libulu. De eloko pena na kopesa mingi na ba mama malewa donc to respecter condition hygiénique. So biloko neti elali neti ba madeso biloko wana ba fumbo ba ndunda. Okoki koboka nango ekosala nango loko te pour garder population azala bien non que population liée à se retrouver après une maladie. Phénomène influenceur, ouais, ezali bongo ko sala impact nango na ba réseaux sociaux et lobisi ba ike le lenge nini ba influenceur congolais topé influenceuse congolaise ba sala ka musala na bango.
biso ya biso influence na bango basala ngo non pas pour la promotion ya produit kingandi to kingandi, mais influence na bango eza ko influencer plus comportement ya population elandaka bango. Mais ya bassesse eza mwa makasi na ba influencer zango de part et d'autre. Comportement na bango moko nanu na éducation ba transmettre na bato balandaka bango. Personnellement na landaka bango te pe na linga bango te parce que na yebi ke contenu na bango eza créé. Bato baza beaucoup plus de vie, ma bato baza ba insalité. Tu vois, si tu es un peu sérieux, osa marambo za important, au monde bato ba s'intéresser na ote. Habiter ça, le roi ça vend mon robot, ça c'est déguisé, ba traitement banal. Au monde qui vous en abonné belé, vous en nombre de vies. Nous sommes aux yeux peut-être au binôme ça n'a juste pour critiquer. Au monde qui va noter la mingi. Mais bah ça vraiment la valeur comme si bah Hollande là bah on vraiment bien. Bon, nous avons ils ont vraiment regrettable par rapport à batu monsieur sur mon au lieu à exposer moi domaine moi ou bien moi après ça moi image moi bien pour na un peu international pour na batu monsieur ba copier ou bien batu monsieur balandaye toujours moi idée moi bien mais on comprend tu au monde batu monsieur ba komi ko la ça ben sanité au moins là ça ba bilo moi bien tu. Il y a une très grande différence parce que tu sais que le comportement des influenceuses ou influenceurs congolais en fait les influenceurs congolais ils se focalisent plus sur la comparaison, sur la concurrence, sur la façon d'être, sur comment se tenir en fait. D'autres peuvent être éducatifs, genre vraiment instructifs dans d'autres domaines, mais d'autres aussi sont plus dans la comparaison. Ce qui est dans la première rue au bois qui misu na ngambu ya rivière yolo ndeko na ngandi melanga kuna salito ezawana tozanga komba kopesa yango. Awa tozali na première rue na commune ya Limete. Pont oyo moto nyonso ayebi yango liboso ya hôpital HJ eyebana na kombo ya bosoto o bozo komona etuluku ya basalte o ezali constitué en majorité na ba déchets plastiques o tobengi milangi ya plastique na lingala oyo bamelelaka mai to ba sachet. Bosoto ya boye esala lokwa couverture likolo ya mai. Mai moyen écoulé librement ezate. Bongo conséquence nango bandako o ezali na se na quartier Funa to Sokopao 1 bakoma kozinda na maziba likolo ya bosoto o bozali komona banani bazali kobwaka yango eyebanaka te na tongo gotana bokomona kaka mai etondi milangi likolo on dirait bozali boso ya usine ya plastique nzoka nde ezali bosoto o mai ezali kokumba na tango nyonso mvula enokaka yango yaka nde kovanda awa eye congé awa bongo bayo bazali koteka bilia pembeni solo moko bimaka abondimelanga soko za makasi te pante kangami tokena Gombe bisika nini avenue Colonel Ebea ezali na itamoko ya malamu te. Tozali na commune ya Gombe précisément na avenue Colonel Ebea esika nini siège ya gouvernement provincial ezalaka bota la binomoko lolenge nini avenue oyo na tronçon nango compris entre Wileri Kino Wangata ezali na itamoko ya mabe oyo ekomi ko déranger kutu passage ya mituka pe ba oyo bazali ndinga bazangaki ya kolobate. Je peux dire au monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa azana initiative au sa misala. C'est que bizarre misala ngo basala ngo tina sukate. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au juste na ebité. Bazitoki na problème ba auto suspendre ministre à finance pour na bakamamba misala ngo banzela oyo. Na ebité mbongo ngo bacha wapi parce que na yebi po ville e banda musala neti ya kotonga nzela ba dekesaka mbongo. Badekesi mbongo ba quelque part pour bando sa musala. Maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur le gouverneur. Abandi lenge ça nanu ba inaugurer te. Tozana nzela ya veni kikwiti basali ndambu nanu basali te. Tozana veni kulumba na masina. Une grande partie ya mbongo bimi ane mbongo magi ane couleur ti lelo babandi musala mo ya lukuta uto sala mais basali lelo côté disiko misala pona ebandi te po esilité.
eza problème de détournement to bengango parce que ba décaisser mbongo na pas l'état qui ba ke ko sa musala basali musala c'est détournement nazo sengande na chef de l'état a veillé na gouverneur na chéri o a garder l'ipso na ville Kinshasa apparemment do sel le côté ezali normal te komona banzela ya capitale congolaise kozala na état oyo et surtout encore liboso ya gouvernement provincial ya boye interpeller bino bakonzi pour solution ezoma na lombango. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali wana pona yo tata mama obela mingi kende okozwa soin na tango muke. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutu kati bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki na yolo kuna centre hospitalier Kafek yango pe ezali kobenga yo muto nyoko matamula na maladie machine na bango babengi prophète ezozela yo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafek etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison. En tout cas, à tes ans retardé, taux rapide. Awa, soko ye, ato tigala ki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis, ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko, oyo to yaki na poto, ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini, et puis tango e détecter yango, ezo talisa. Oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini yako traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to
boyoka batikotaki ya mashine ya mundele ndenge aza kodetekte bamaladi nyonso yaka komona mashine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po oyo ezali sika awa ndenge moko na mashine oyo ezali kodetekte bamaladi nyonso. Okosenga te oyebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana. Appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Oye Marakitoko studio Liloba ezali koluka yo alanga nzembo kende okoyema na ba condition ya malamu. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Nazaki na esengo ya kopresentele bino Mag FM mokola lelo tika kasina tombela bongo joyeux anniversaire na bino ba nyonso bozwa libaku ya kobotama mokolo ya lelo bongo joyeux anniversaire na bino tokutani nambala sima kaka na compte ya Mag FM.